tozali komona ba vidéo ndenge pe mingi basala nzambe bako sakana na nzoto na bango ezobima pe na ba vidéo conséquence penza nini ekokozala na église tozokende wapi na église. Papa Jean-Marie tekana yebiso yo mulumbu ya pasteur eleki même ya nganga nazomona moko mususu azosaneta loba nezosimba te parce que nano azipi bolumu na masturbation itekala biso na réseaux sociaux te donneur de leçons mutakala na yeto nidité na ekokozala livrer un spectacle te basali na nzamba mboko bazosakana bosoki nokota bisika eza ya bino te omoni nazoyebisa bato bazolanda ngai papa conséquence ya bolumbu ya pasteur na église eza très risquant ya bato bavandi na kati église wana bazwa bomoi tozotanga na mukanda nzambe nazanganga nzambe na ye na télévision mpona koloba discours ya bayi politique te mais bayi politique batanga la constitution moi lumbangu po soki to bandi ko tanga Matthieu 24:15 à 16. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont ont parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ce qui déjà abomination, boulumbu ya pasteur, ils ont livré, ils ont publié, yété, nan et wane etali bisote parce que bazuzi baza na dossier. Ce qui que boulumbu ya pasteur et monisami déjà na bano yaye ya mulimo, ils ont déjà abomination et malédiction. Pour la église oyo ezala sauver ya liboso, il faut pasteur à reconnaître ma benaye. Asenga bolimbisa na nzambe tolobaki yango asenga bolimbisa na nzambe pe ko se suspendre na ba service spirituel pona ko sauver spiritualité ya baye oyo bazolanda yo wana oyo telaka maboko ya mibale okazu oyo pasteur asali yango te mukande ezoloba ke bawo bakozala wana basala nini babima surtout au milieu de pona ya esika wana ezotika na lokola Moabe omoni mabela Moabe eza ba fruit ya ba descendant ya bano ba monaki ni ditata tana bango bana lot ba bote ki bana moko kombo Moabite ba yeko sala mabele mais tangu mama Naomi azokende la dégénération en génération te tolongo la fanatique na église fanatisme lelo bato ba politiser tout papa nidité ya pasteur ezo mona bato ba politisant muto sala be politique na bulumbu ya mutu papa bulumbu ya mutu yango politique yango te biso toza na Bible tolongo la fanatisme na makambo na nzambe nzambe apesi mibeko mutu nyonso deja bulumbu de monani liboso bato aza na droit ya ko exercer musala ya nzambe te mutu nyonso ni dite na ye monisama liboso bato pasteur prophète uko ya na TV to biso makambo na nzambe na Israël bako bambo mabanga. Bon toyebi na 2 Timothée chapitre 3 wana nazonzwela kwa kandingisa muke balobi na tango asuka bato bakozala boye bakozala kindumba bakozala lokuta masanga bakozala babomi mais bakolata robe ya bato baza basantu suka ya chapitre wana bazali koyebisa biso esengeli bokima bato wana bon yebisa nanu biso yo na passer muku na boye banela wapi yambo to continuer nanu parce que tango tozotala yo ozoloba textuellement lokola passer mukuna ezola ki sa pe biso ke tango mususu pe esika moko bozalaka ensemble yebisa nanu biso bino boye bani na yo ne basango nyonso balobaka pende moko te pe basango balobaka ndenge moko te komona pe basango awa na papa bazoloba ndenge moko papa siko bino yo yebela na yo wapi ngai te yebani na boye likambo ya père spirituel c'est faux et archi faux ngai na bimi prophète 98 c'est faux et archi faux yo ozalaka fils spirituel à passer mukuna te non ngai naza prophète na 98 après entrer à Afdele omoni communauté wana ezalaki na ba leader azali moko te tozalaki na ba évêque soki 12 nakobomba kombo évêque place na te évêque Izika Monga biso tozalaki na lembe changer les églises yotaka na matete papa tribalisme yoko kota na kati mbujima inakananga ngambo mususu bazaki makasi na badiama ngambo mususu bazaki makasi na makabo ya spiritualité bato ngambo badiama bazo esika bawo bazalaki faible mais bazaki makasi na makabo bakomaki libanda
na 2003 na ke kosala mosala na église moko na monga fula nde place tokutani na ye yebisanga papa nini mwana abotama liboso na ye le papa abotami na 98 bayokuta mwana abotami na 98 bayokuta na papa na 2003 nasali mosala na nga 9 ans après makambo nyonso ezoleka lelo nzambe atalisaka ngai yango bafinganga mwana libebi bakangisa ngai nakota baboloko basengelanga bakondamnation basambisanga na souffrir mais tala place vérité ezo ya kobima na un certain chibola onga na tela komoneka mwana moke tozoteya tozosala mosala nazomona ser na biso wana na bajeune ser mosusu biloko nga nakotela boloko yango oyo nzambe afutaka yo okota boloko na ndenge nini nga nakota boloko mpona kodénoncer vérité ya 3 points na ngai 3 points na 3 points bapaster batikaki ndumba divorce na magie ya bapaster ezalaki makambo ya mabonza te mabonza te papa mabonza ya nga nasala mosanza mpona mabonza te ke ntango mosusu mabonza ekotaki soki 1000 me ntango baye kotanga na kitunga baye komonaka ezalaki ntango mosusu 500 ou 400 ngai nabimi place wana c'est parce que namonaki déjà de loin nini mais namonaki makambo ezosema lelo makambo ezosema lelo namonaka yango kala nabimi na ngai oyebisa bango ke makambo ekozala boye mais nateya yango na mateya batunanga mpe nalobi te nakoya te place wana nzambe obina bima pourquoi bakangisanga place wana lelo siko bayebatikali place wana nayebi te soki mpe bakobima obien bakotikala bible ezo babalela mpe bazolela fo batika wana balela babima te balela singa nabimaka à l'époque balobi nanga mwana libebi namona moto abima te azaka place wana bakoba singa nabimaka bafinga ngai baloba na ngai mwana libebi akokende liboso te papa prophète aza mpongo prophète amonaka mosika donc mpona kotala ya père spirituel na mwana elobeli ya mutu bon basango nyonso balobaka ndenge moko bavandi esika moko te basango nyonso bazolobaka ndenge moko bavandi esika moko te me bible ezali koyebisa biso tolimbisa baye bazali kosala biso mabe mpe tolinga bango malamu ebongo ntango tozali kotala vraiment ata antécédent ngo bozalaka okoki kobolimbisana te mpo bobondela lokola mpe ezali kosenga biso tobondela baye bazali faible tobondela mpona bango okoki kobondela mpona bafaible te mais aza bana baza na place wana bana communauté wana baza ebele basambela nga aza na makambo mosu nazosambela mpona bango nzambe apesi ngai nakamba na mboka mpe papa mboka eza baproblème ebele fo tosambela tozosambela mpona mboka naya kozwa su basujet mosusu nasambela basambela liboso ya kokende liboso ya nzambe esengeli bible esengi biso tobongisa na baye tozalaki na bango mwa bible mpe elobi sorte au milieu de soki bango bayoki yo te ovanda okufa sikoyo ata ndenge wana okoki kobondela ata mpona bango te nzambe alimbisa bango basambela papa nazosambela mpona mboka makambo eza no foto osambela prophète Onésime Ngindu yebisa nano biso lelo oyo église na kati ya mboka nini mpenza mosala église ekoki kosala mpo mboka etelema parce que biso toyebi ke église ezalaka mpe bapilier d'appui ya mboka esengeli kosala nini église esengeli esala nini mpo mboka na biso etombwama tozali kobondela mikolo nyonso butu moi bato mosusu basundola misala mpona kokende kobondela bato mosusu basundola basi na bana mpona kokende kobondela lelo tokomi kotanga baéglise lelo ezali kocontribue na to ya chômage ya mboka parce que bato bazali kokima misala bato bazali na temps ya kocreye te bakomi kokende kose réfugie na église pamba te bazali kozela nzambe akitisa misala eya na maboko basaka mbongo ekita lola ekoya tolokota yebisa na biso église nini esengeli esala po ete econtribue na nkita ya mboka ok papa place wana ezaka eloko wana bato balobaka mingi avant nakota na motuna na yo église ememi chômage te église eza ville de refuge oyo église esalaka médecine esali yango te tozwa cas ya covid-19 combien de cas enregistrés combien de guéris n'est-ce pas ça 3 mois oyo église eza na ndako oyebi combien de décès en dehors ya covid église ezojouer rôle monene na mboka côté spirituel biso tozosala oyo l'état asaka te wana faut koyebango l'état azosuka na nzoto biso tozokende na molimo
l'état kokanga muto akoti se 5 fois na kasho a changé te nga na te sango malamu aleki na délivrance a commis frère en Christ a bongoli mutema église ne faut pas okokanisa ngo na ba bar na ba restaurant na kala biso bato za ko wendre ba roi église ndezele ko tsa ba roi na kati ya bokonzi église eza ko jouer rôle moko papa ya kosakana te donc oyo église ekosala mboka etelema eza ya ke bayi politique basocie bayi ya église basocie bakipide te il faut ko consulter nzambe bamalade ya covid yawa tomoni ndenge médecine partout au monde et tout un monde en otage. C'est pour cela que les États-Unis se retiré dans ouais mais c'est pour solution exacte. Mais biso baka ils ont bien en église. Ba maladie incurable. C'est pour cela que nous avons papa Jean-Marie église ndenge zawana pour tambola na mboka bien, il faut d'abord qu'on consulte Nzambe. Nazo personne da ça. Roi Pharaon azindo to papa. Ndoto ezolobela biloko mibale. Danger mibale, danger liboso ezalaki sécheresse. Crise économique oyo kokota na tango wana. Siko nini tokosala? A consulta qui prophète na tango na Joseph azo jouer rôle l'église. Roi ke kotuna Joseph na lotu ndoto boyi. Tosala nini, tosala nini. Solution ya mboka tango wana eutaki na maboko ya église. Ezaka na biloko omoni na mboka na biso église esungi mingi soko yebite ba chede nyonso ozomona wana église ezoko ba msusu en charge mais ba oto ozomona na zela wa batonda meke basilaka te musala église ezane mais nazo ye biso papa biso tozana bana musu bazali ba chege ba komi sikaka na église wana nde botinda ka bana bo lakisa bango misapeke baza bandoki yende asali soki obengani mwana oyo te libala na yo kokufa soki obombi mwana oyo nzamba talisi ndoki sikaka na église nde bozali kotondisa nzela na bashege papa omoni église ndenge eza wana tolobi tozosala mosala place l'état suki biso tozopexe o l'état azosala te napesa exemple ya covid-19 zo badese ya mars ti mwa toza yo opesinga ndingisa ya covid-19 ndenge bato bakufi ebele nga mpe napesi yo ndingisa esika leta bato bakufi ebele koleka covid voilà voilà bato bakufi ebele koleka liwa ya covid me nga na opesi yo ndingisa esika leta eshue tala na banzele na biso nyonso ya minene oyo etondi bashege leta azokoka bango te mais église ezali leta il faut atambola na église te papa leta il faut atambola na église est-ce que leta kobenga mpe église tosala ndenge nini oyokaka yango ezaka bato mo bakutanaki en coulisse olanza mpe moto azalaka na 8 personnes église mais biso tomonaka awa tomonaka communauté laïque basango na bapasser mosusu ezaka bato moko wana tomonaka wana ntango tozomona eloko te bochange te nalobi te bakozwa ngai tochange te tomoni eloko te ezaka bato moko wana bakendaki bakutanaki bapesi bango nde baponaka na seni bango nde baponaka boye yango wana okomprendre façon nazoloba il faut pas mboka ezalaka etelemi donc po bapona yo na seni il faut lesa bango mafuta bato moko wana bazana depuis bazana na eloko echangeaka te ntango tozoloba église kotalaka bato wana te oyo toyebi wana bango nde église église eza bato moko songolo te papa. C'est pour cela que je biso tozotemelaka toujours anti-valeur. Prophète Onésime Ngindu yebisana na biso lelo o chikoloba tozotemeleme na ba anti-valeur. Entre mondimi oyo ayeko vanda na église toko batama na église ndenge bozali comprendre po asambela na mondimi oyo akeyi koluka musala yo ko soutenir na. Chaque chose a son temps. So muto yeko sambela ikoki ake koluka musala. Tozana ngonga ya prière ya tongo ya poko. Soki okoki ya tongo te ya poko koya. Omoni église on dirait na mboko batiaka nyonso za na réveil. Tozana ba wikunda tozana 8 confessions. C'est parce que réveil nde est très puissant actuellement. Réveil nde ezo sala musala ezo monana. Soki balobi makelele batiaka réveil. Balobi boy batiaka okumona bazo tsa makelele ya barba bombi église ebimi. Papa, tokanga bandim ndembolo bakwana te parce que nous les pasteurs, nous vivons des dîmes et des offrandes.
mundimi abimite siko opesa panier yango tsaji mautsawa. Chaque chose a son temps. Bino pona dim. Question wana mususu lobaki wana ya église. Rôle l'église eza ya ndena lobi wana me ya mabende siko tokutene na ba pasteur ya batinda mi ya Satan na papa Jean-Marie. OK. Les hommes sans vision. Na monaki pasteur moko tango Covid e bandi. Olia tali sabatunzela nzambe yake kula na ba potopoto. Azo baluka. Akobima na potopoto so Covid e sil. Abima pe Covid e silate. Mususu be alobi bakende koluka ye. Tomoni ndenge bakanyo na télévision. Ulio yokata soni papa. Oyepo baniko leblepe makambo mboka. Ndenge bozoka mbongo ya nani toliaka na ba pasteur son population azo gagner na mbongo yo zaka. Na mususu pe alobi bakende koluka ye. Soki bakende koluka ye te okosila na Covid. Tozinde bato mabe des pasteurs impudiques, des divorcés, yemoko azolinga kobikisa Covid mais yemoko amibombi amibombi na nini alatikashine. Église ya Congo eza makampa. Bon, yebisa na nunga lelo. Mais boko tsebiso so na place wana te. Est-ce que tokoki kosenga te gouvernement na biso basalela biso ministère affaires religieuses pour censurer quand même ba église batie ba utaka bato moko moko wana te za na bato momo nde bakoma ba roi depuis avant ndo ana longwaka te wana pa sala ba utaka bato moko moko wana te po to moni pe mboka mosusu ba supprimer plus de 5000 églises to mona pe changement papa koke na biso na ndenga Rwanda te to mona pe changement koke na biso na ndenga Rwanda te spiritualité ya Congo eza ya Rwanda te mais nini yozo lo bakozo bikisa corona mais yo moko latika shine yebisa na biso wana eza bakamoko à part biso tozo vivre na prière biso kwa okena biso Rwanda aza na superficie lokola Congo te nani yebi histoire ya Congo te biso toza premier pays bitumbe zo kota bato bazo beta maboko muto ke koyamba soda esalama na mboka ni bato bazo sekele vraiment boya kaka boya botangu ba yepe fête guerre koti na capitaine me fête bato na kwe bazo meda ovani na soda sana munduki pa inda quelle joie nguya ya lusambu ekomisa bitumba fête na capitale lelo lingo ko gisa lusambu na bar église na bar non wana tolobi non non kozo biso lokola Rwanda te Rwanda apesa par exemple wo nzamba sele ya prière biso peto bisa biso soki be église kangama na Rwanda président Kagame azana ba raison na ye mais Congo biso tozana ba témoignage papa RDC ezama bele ya lusambu bakanga kango te bana ya bato église ezali ko bebisa mikolo nyonso ko violer bango mabe basi ya bato ya mabale église abebisa mabe escroquerie ya bambongo ya bato ya misolo nga mutu akende kosomba lupango o nzambe alakisi ngai pesa na premise bongo mbongo oyo ekokomisa yo kama mapango 10 opesi premise okei osomi mapango te ozonga boye papa osoka beli nzambe mabe nyonso wana bisika bana na nzambe bayaka ya satana pe bayaka yango na lobite roi l'église eza munene na mboka tozomona yango na peso katoke musika te Covid. Combien de décès na Covid? Na depuis église ekangami ba décès boni ba kufi. Sala suko depuis église zate na ba liwa ya Covid to kukanisa. Izo sala boni. Donc bato na msuba zo kufa mingi babika kana lusambu. Suko yebite. Bazo lusambu mamboko to vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire ndeko msuba zo kufa na c'est parce que pasteur na ya teleke maboko te. Le rôle des hommes beko et quoi tout aussi. Tout ça tout ça. Mais pour vous dire que l'église ont joué un rôle très important. Très important plutôt. On les a le bois na papa, viol, boina boy. Mais nous sommes là l'état en Ghana. Azole rabis, ne pas toujours bangana assemblée pour na bon. Tant de vous autres églises. Bato yo le bingana assemblée pour na bon bazana na prison. Ba viol wana image église des obeba. Un escroc bakanga na babiloko balakisa na TV, le lo azonga baniko ba makambo nzambe. Ça c'est quoi ça? Ngai na lobi ba mususu no somo sina suspenda bango bandakala bazolo bana bazaso na ngolo nzambe te na pesi pesi bele ba suspension akolo ba bazo yo kaite lelo yo eza na bato mususu soko tangele makambo ba pasteur tamsusu ya kuriska mona aventurier moni penza mutu musu avani na ndako lingane kende susu église te bampate ya motindo ndenge wana ko yebisa bango ndi ba pasteur église wana nde l'état ko kanga ba yebanite na mboko ba fo église ba fausse église yebani
dans le sens que les gens bato mususu basi balembi ba aventure ba pasteur omoni penza ndimi ne kaka vana ndako akendaka sur église te balemba te papa balemba te papa Jean-Marie place wana nazo soutenir yo nazo soutenir pena bato bazolanda biso bato bazwi baku makasi bato bazwi ba choc ebele azomona ndenge akokende lisusu église te mpona mutu moko abebisi réputation ya bato nyonso munde balobaka na muyaka moko afingisi bayaka nyonso bon balanda muyaka oyo afingisaki bayaka nyonso bayaka mosusu basali nini paster oyo asali mabe yeyo pourkoi bozokotisa bapaster nyonso te bayebisanga ya mabe oyo bamoni epa Onésime ezani apart koatake bato koatake mabe ya bato baantivaleur bongana na ataka motu te natakaka les antivaleurs oyo bango bamoni epa na ngai nalinga mwasi ya bato na escroka baloba parce que ozofinga mpe bango mingi toza kotelemela mabe papa les antivaleurs papa mboka na biso bato balingi mabe nayebi biso te lelo bato bapolitize na lisumu nidite ezomonana balobi eza FCC eza nani eza nidite ezomonana bapolitize yango kasi bino mpe ngambo mosusu bino bapaster bonormaliza masumu ntango ozokende epai ya politicien moko boye ye aye na ide ke osukola ye na makila masumu ekima ale yo sikoyo okomi konormalize masumu na ye yango nalobi leta il faut attendre la partie epe apesi mwa mafuta leta il faut attendre na biso Onésime asali soki 8 ans yango na media nazotelemela mabe na ntango nazotelemela mabe leta kobenga nga bapasteur oyo ozokonstate tolakisa be tolobi moko akote na mai ya potopoto covid esili na ndenge alamuki tozolakisa tala oyo ya boye tala oyo ya boye est-ce que église eza place ya spectacle omoni place basango bazozwa pouvoir makasi na mboka kokanisa te ke basango bana bafaiblesse te mais eza etale te na média paster azoya na molangi ya mai azoteka $15 sango aza na obenite ateka ngo wapi bapesaka bato obenite ezomona sango azolobela obenite na chaire to na télévision eza na baka oyo ezali mais komoneye visite consultation pour kutana passer il faut futa $50 des pratiques diaboliques na église babetelika lisolo ya mama moko akufeli mwana na ye pamba te abanda komema mwana na ye mpo na ye apréféré akufela na maboko ya mosala ya nzambe en train de prier mais po akota kaka boye bayebisi efale afuta $50 lokola droit po akota soki ofuti te okota te ti mwana akufeli ye libanda dénoncer église wana toza moto ya média olie biso nyonso tokɔtaka na saki moko poko kodénonce bango l'état ki akangi église wana olie biso tokufaka bavictime expiratoire église wana ozoloba na paster wana ya azali poko pa te mama wana asali plainte un paster mwana azokufa na maboko na yo mpo mama ayaki osambelela ye lokola aza na mbongo te il est temps yake akɔta mwana akufi na maboko na ye me bafunda ye mais bino eza métier libéral mais nayebi te mais tozo dépendre na moko pe ya libéralité wana to pe libéralisation wana yango nde ezoboma mokili na bino papa Jean-Marie lelo mutu nyonso akola mokabo ya lobi na komi pasteur na bizaleli na ye ezaka na mboka na biso nde nyonso eza autorisé na bamboka mosusu foza na mokanda ya leta te lelo eza papa akufi atiki lopango espace ezali azwi mbunda te abandi kobeta akomi pasteur nani apesi mokanda soki bakosala contrôle ya mikanda ekozala bien comme ça bazwa bango mosusu wana batia leka je crois nde o Rwanda asala mais ya Rwanda akanga mpona te wana te yo ozoloba bongo mpo oza na mikanda est ce que ntango ozalaki na ebandelo ozalaki na mikanda papa ngai ntango naza na bato wana ozotango wana place wana nauta nalekana nauta te nayebaka oyo na ozala deja nazobimesi wana deja nazalaki na mikanda nazalaki deja na mikanda nayebeke so na longo place wana bakoataki ndenge loka liboso za document mais il y a des pasteurs bazodéranger bato mokolo nyonso ya mikanda eza te nde bao bazofingisa biso l'état a travaillé na église tokanga bafaux pasteur totia bango aleka olie ya bafingaka na biso nyonso bakoti biso na saki moko nde ya biso problème yango wana papa pasteur Onésime na banza tokomokende na suka ya émission na biso oyo babengi yo na kombo ya prophète yebisa nanu biso mikolo oyo na makambo ndenge ezali koleka na mboka na biso parce que tozali kobika awa na kati ya Congo bayi politique bakolanda yo bayi basaka politique te bakolanda yo bakommerçant bakolanda yo bato nyonso bakolanda yo
ndenge ozomonela ali romboka na biso ezali kotambola liboso ya bonzambe oyo ozali ko représenter. Papa Jean-Marie, ndenge nini ozali komona makambo en tant que prophète oyo nga na koko senga eza prière à la lire où vont les choses. Souffrance ezokoba makasi na kati ya bato. Lipa oyo mpona kolia yango ekomi très difficile. Mutu azolamuka na tongo azoyeba ta kolia nini, bana bakolala ndenge nini. Tozomona déjà ndenge makambo ezokende. Tokoloba teke makambo wana ezokende na volonté ya bakonzi. Non, je ne crois pas. Mukonzi moko takolamuka na tongo alobi te il faut dollar mata to bato balala nzala to il faut likamoko esele économique comme makasi te. Ndenge nalobaki l'état il faut associer église. Biso toza prêt ya ko collaborer na l'état. Ko consulter église. Ko tuna bato na Nzambe. Parce que liboso awa soki to sambelité e kozala plus pire que otozo mona lelo. Crise politique ko ya makasi, pe crise économique ko zala makasi. Nous sommes eza intérêt à peuple te. Peuple ndazo souffrir. Soko biso toza na posa, to sambela pe pona bakonzi na biso pe ba consulter église. Tozala bomoko to sambela po mboka ebima na crise oyo. Mais ndenge tozoloba awa papa nazo yebisa bino eza na baoyo bazolanda nzala ya kolia eza te. Yango tolobi ke bakonzi batala beaucoup plus intérêt ya peuple oyo apesaka bango pouvoir apesaka bango mandat. Ba guerre ya politique wana batana na batala intérêt ya peuple. Soki peuple déjà azolia azomela. Peuple akozala na makasi sikoyo ya koloba bolamu mpona mboka. Eza bien te. Peuple alali ala muki mutu akomiti na niveau ya toteka tamboka tokabola. Ata bateki okozwa combien? C'est parce qu'il y a souki. Donc papa liboso ndenge tozokende soki nzamba atie loboko te ba situation ekozala isu mabe makasi. Mais lokola tozosambela toza ko espérer nzamba kopesa kimia makambo nyonso ekozonga bien, situation ekozonga stable, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce que ozana moi iloba ya kosikisa pamba te tokanga émission na biso? Liloba na ngai ya suka ezaka ke ya suka pona émission. Nzamba zwa lukumu na ndenge apesi biso makasi na ba période ya makasi monde traversé. Tolekisi tamu kubwe très difficile. Nazo senga mouvement izonga. Nga en tant que pasteur, soki église et kozonga la activité nango. On a kokanga loboko ya muni diable pe zolinge profiter na sima ya absence église et kozala malamu. Nde liloba nanga ya suka yango ba activité spirituelle ezonga nde ezalaki afin que peuple alonga na distraction. Cause ya ba manque ya ba activité spirituelle, ne peuple pas porter na distraction papa. Église ezo sunga biso mingi liloba tozo yoka ba prière nde ezo pesa biso makasi wana. Ah corona bazali ko senga biso distanciation. Ce que église ezongi en disposition nini bokozo pona ko respecter distanciation. OK. Papa, église eza na protocole. Église eza na ba service de sécurité. Na marché protocole aza. Église ezo sala 2 heures de temps. Marché ezo so toute une journée. Yo yebitene toujours sala. Toujours c'est émission. Ba marché monsieur ezo sala. Ba wenze ezo sala. Ba trouve le salemia au moni ba distanciation en ezalaki. Tout le monde ba biloko beleza biloko akolobate. Distanciation ezo comme en église. Ya batu ba kende ko marché ezate. Te Nzamba zwa lokumu église ezo nga tozana ba protocole na ba sécurité to tsa bato ata 50 mètres. Église ezonga ezali kosenga ya prophète Onésime Ngindu oyo azali ntoma pe motindami ya nkolo kati ya mboka ya Congo. Bandeko awa nde émission na biso esukeli bikuke na yango ezali polele pona mutu nyonso oyo azali na makanisi ya kotalisa biso pona nkita pe tombwa ya ekolo ya Congo. Botika la malamu.